lingi. Yondo sali bavance, yo tiktokers. Ok, kozwa funga ya Dubai, funga ezali bana kwa ba funga. Babeka baona Dubai ba funga. Obi ozwi share na yo awa na banda na nzela, obi ozwi kopera na moko maître ozwi olobite yenda ko yonde moto lingi. Mais website na ko biso moto munene ngala tiktokers na bana no bengo na TV homme d'affaires. Omo bengi homme d'affaires ça amsani. C'est un chômeur, il fait quoi? My God. Oh merci. Aza chômeur, tu as obéi homme d'affaires. Batu no mwana mbali na saga nini? Même na faim batu no te mwana mbali na za courage. Ministère ba courage zara. Bozo vendre ba illusion na batu. Botika kokosa batu. O ça les faux ozo la tabila mozo filmer o moni ke na bassin o mibendi. Libu muna neza déjà na ba jané mar. Mi si c'est côté géographie ezali. Mais o lati ceinture o mi fini, o mi fioni, o mi hendi mini. Pour la sabatu koza na taille. Mais yo moko yebi kezama kio na ozo ko sabatu. Baninga no bakokita okende ko tia ceinture za mutu apema ko yako kufa pam. Ozo tambola kana geno bendi mais yo moko yebi ke loko zate ba jané mar ese tondiao. O pakoli fo de te elongi wana eza yo te. O tie filtré, o sali biloko ebele, o tie anti-rui. So bakuti yo na 5h. Mutako kansobeli monkeypox. Botika lokuta. Bo se contenter na oboza nango. Je sais que Nzamba pambola kanenga pamboli biso. Soki Nzamba pesio, pesa yo. Soki Nzamba pesio, kumisa et c'est tout. Pourquoi bozo kosa baninga na bino? Banda kuna bino yebani te, bino bovanda wapi, pa na bino ezalaka wapi. Bon la kisara ba photo apa na bino. Boya kana premier mot la ko kanga ba photo. Est-ce que ça pa na bino? Eza pa na bino? Na tunaki bino lobi mutu oyo asaleli yo nyonso. Asombi elamba pesi plante yende mtasombi na basaka. Na statue no chaka photo na ete. Ozocha ya Benzema na Vinicius to ya Mbappé bakuza na bino. Ozala ba ona relation bango na basombaki. Première partie sili. O lokoti mwa mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi. Ya lingaki yo te ndo lingi. Yo ndo sali bavance, yo tiktokers. Ok kozwa funga ya Dubai, funga ezali bana kwata, ba funga. Babenga bango na Dubai ba funga. Obi ozwi share na yo awa na banda na nzela, obi ozwi kopera na moko maître ozwi olobite yenda ko yonde mutolingi. Mais website na ko biso moto munene ngala tiktokers na bana no bengo na TV homme d'affaires. Omo bengi homme d'affaires ça amsani. C'est un chômeur, il fait quoi? Ozo bomisa mwana mbali ya bato. Aza chômeur. Ti ozo bengi homme d'affaires. Batu no mwana mbali na saga nini? Même na faim batu no te mwana mbali na za courage. Ministère ba courage zara. Bozo vendre ba illusion na batu. Botika kokosa batu. O ça les faux ozo la tabila mozo filmer o moni ke na bassin o mibendi. Libu muna neza déjà na ba jané mar. Mi si c'est côté géographie ezali. Mais o lati ceinture o mi fini, o mi fioni, o mi hendi mini. Pour la sabatu koza na taille. Mais yo moko yebi kezama kio na ozo ko sabatu. Baninga no bakokita okende ko tia ceinture za mutu apema ko yako kufa pam. Ozo tambola kana geno bendi mais yo moko yebi ke loko zate ba jané mar ese tondiao. O pakoli fo de te elongi wana eza yo te. O tie filtré, o sali biloko ebele, o tie anti-rui. So bakuti yo na 5h. Mutako kansobeli monkeypox. Botika lokuta. Bo se contenter na oboza nango. Je sais que Nzamba pambola kanenga pamboli biso. Soki Nzamba pesio, pesa yo. Soki Nzamba pesio, kumisa et c'est tout. Pourquoi bozo kosa baninga na bino? Banda kuna bino yebani te, bino bovanda wapi, pa na bino ezalaka wapi. Bon la kisara ba photo apa na bino. Boya kana premier mot la ko kanga ba photo. Est-ce que ça pa na bino? Eza pa na bino? Na tunaki bino lobi mutu oyo asaleli yo nyonso. Asombi elamba pesi plante yende mtasombi na basaka. Na statue no chaka photo na ete. Ozocha ya Benzema na Vinicius to ya Mbappé bakuza na bino. Ozala ba ona relation bango na basombaki. Première partie sili. O logo change dans un domaine précis ou dans un domaine donné. Mais toya ko kosa batute, toya ko escroquer batute na TikTok. Toya ko vendre ba illusion te. Toya ko kosa batu na TikTok. Mais to tika nde escroquerie, to tika makiona. Elo woni na obenga makiona. Yo za TikTokers. Oza TikTokers. Lokolo mona kiango musala, oza TikTokers tamie. Mais tu te réveilles un matin, na pesa kibino théorie na bango. Ok na Dubai, na Marina.
au futi bien na yo oh lem su ba beng saki yo au voyage na mutu moko ake po sala misala butu okay kuna mission de service après avoir kokota la boulangerie ba futi yo indemnité de sortie ba offrir yo peut-être kaka nuit moko na marina au sali 43 vidéos na butu moko moko lati peignoir moko changer bilamba moko zo ka musique moko zo melati kaka na butu moko au filmer 43 vidéos jour elandi olongo ozongi na dera koto bozo vanda na baninga ensemble bovanda kwa na maki bo futa $25 na hôtel bo kabola kabilo ne so chambre moko na toilette mutu na mbetu na ye et puis à la fin au bandi ko tindika ba vidéo wana par jour 40 jours loko salaka 40 jours na Dubai ozalaka na vie ya modelo ozokosa banani pozo nyoko la bandeko no musu basi bazo kanisa lokola ke yo za na niveau moko okomi ko influencer bango ba musu ba kokite ba ke ko teka banzoto basimbi bakisi ba ke osala n'importe quoi et c'est escroquerie tout ce que vous faites les tiktokeuses pour terminer ngai nazako bandela makambo na lobaki bandeko na ngai TikTok, YouTube, Twitter, bien les réseaux sociaux mususu. To sale lango ya malamu pour na ko véhiculer message, to vendre ba idée, to vendre ba théorie à bien, to influencer ba tout positivement pour que le pays change dans un domaine précis ou dans un domaine donné. Mais to ya ko kosa batute, to ya ko escroquer batute na TikTok. To ya ko vendre ba illusion te. Na TikTok. La plupart, je sais, il y a des hommes, ma camarade, et des femmes, oh bah moussous baza pétan na mon arabaseur moussous baza wana basaka misala na bango, tout comme des hommes basaka misala na bango. Oh bah yaka na bêtise, ils viennent que pour leur travail. Coup de chapeau na bango, so iba poni TikTok. Moyen assure ya ko vendre ba théorie, ya ko vendre ba thèse na bango, ba ko teka biloko na bango, je suis tout à fait d'accord. Mais toti kande escroquerie, toti kama kiona. Et là on est tout influencé ba Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble savante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, à ma famille, vous servir, c'est mon devoir à moi. Je crois que Touti Kolanda vidéo, il y a papa Nabiso Sango, le big guerre Mikolo, il y a ba tiktokeuse, il y a ba influenceuse, influenceur. En tout cas, selon moi, je ne trouve pas ma Moko Boye ou papa Sango à lobby. Si vous êtes nouveau sur B52, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Papa Sango a juste qu'à koloba que parce que les lots tout le monde a bandeko et belé bazako salama kambu par sentiment. Rien que parce que mon akin de komoko boye na internet a sala ke loko yepe akoluka asala yango mais oyebite yango likamna lubaka na biso chaque fois oyebite ndeko wana asala ki nini po asala eloko wana ezwaki combien de temps pour achever to pour aboutir na projet wana to pe asala eloko moko ya munene oyo ozali kolula na yebisa biso eloko wana mais tellement biso monde tozaboye toyoka na biso te so toloba makambu toyoka kapenza te tosala na biso ka ba makambu ka ndengwana lelo oyo tomoni Maria Tumba bimia lobi soki papa Sango azoloba ne boye c'est parce que a invité kaye na émission na ye asengaka batu balukela ye parce que na temps wana amonaki ke Maria aza vraiment influenceuse atekaka biloko tout et tout azaka na besoin que Maria aleka na émission mais Maria aboyaka na koleka na émission yango wana bakanda wana boyebi Maria peka ndenge azalaka bakanda wana yango papa Sango aoya kokitisela yango batu sur influenceuse nyonso tout toki Maria ndenge alobaki et puis na otchela biso video yango na otchela biso video yango papa Sango abandaki koluka ndeko na biso Maria ayaleka na émission ya busolo na politique tomeka kolanda video yango puis on se retrouve juste après. Natangi pe Maria Tumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso namona kama wana zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye la ngai na bosolo na ningi na mona Maria oya yebi place Maria Tumba za ga natangi pe Maria Tumba
aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso namona kamona wana azoteka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye la ngai na bosolo na ningi namona Maria oya yebi place Maria Ntumba zaka ya natangi pe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso namona kamona wana azoteka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye la ngai na bosolo na ningi namona Maria oya yebi place Maria Ntumba zaka ya voilà bandeko na ngai video yango j'espère que yango na bouti kolanda audio wana na tongo na forme ya audio papa na biso sango abandaki kosenga ete batu o bayebi esika mai azalaka to mpo ba o balandaka bosolo na politique bakiyebisa mai ke azalaki na posa na ye aleka na bosolo na politique parce que toyebi ke bosolo na politique eyambaka batu minene eyambaka mpenza bato minene bapoliticien mboka na biso ezoyamba bamusicien ezoyamba baartiste presque nyonso tu ya mboka na biso mais lelo oyo ekomi bato bakomi kobimisa bavideo oyo balobi papa sango eza kanda po maya akenda koleka na émission na ete mais moi je me demande papa sango mpenza nebele ya bahomme politicien nebele ya bastar o baleka na boso na politique est-ce que so Maria Ntumba leki kuna te nde yango eosalaka aloba ndenge alobi boye moi je trouve que azoluka juste ko sauver ba âme ko sauver ba peuple oyo tozali parce que lelo tokoma ko vivre na sentiment omoni ndeko moko asalaki boye yo polingi osala or que oyebi te ndeko wana eloko wana azosala wana asalaki ndenge nini mpo azwa eloko wana ye asali voilà siko abwe no tiela biso ka video tolanda ndeko moko mpe ya mwasi apesi mpe point de vue na ye selon makambo oyo tolanda ye mpe toyoka ye papa sango na ba-influenceur écoutez bandeko naomona eloko mwa mabe te oyo alobi o bino nyonso boyambi yango eza neti abwaki libanga na molili me bino nyonso boyambi yango epuis boyambi yango avec des mafinga bobosani ke l'adversaire est intellectuel adversaire kuta bundaka na bapoliticien mboka banga bango kutu te bongo bino basimple influenceur de basimple tiktoker bokomi banani yango bokomi baintouchable to nini yango vous êtes qui dans la société vous avez banani tout ce qui se passe dans la société nous concerne tous peut-être papa sango aza part peut-être banana ye baza peut-être sous influence balandaka peut-être ba tiktoker moko boye ba influenceur moko boye amoni ke tam sous influence wana yeza mabe bino a ciblé bino na bwaka libanga bino boye hambi yango avec des mafinga bomoni te kana minute bokomi cible na ye histoire ils ont rappelé nga affaire ba congolais à France ba yebi yango affaire ya Bouba contre les influenceurs de France et bandaka boye un petit koswana moko boye Bouba yamba lisolo wana a commis en péda affaire personnelle a mema ba influenceur a baptisé bango kutu ba influ voleur par rapport à la publicité mensongère par rapport à la placement de produits à l'okuta assisa bango carrière bango nyonso ba Maeva Gena ba Magali Berta assisa bango carrière mema bango na justice l'état ekota lisolo masolo wana assisa bango carrière bobo c'est que l'adversaire est un intellectuel encore répondre bino na mafinga te baoso na bino ba vérité peta bino ba mboti ayo kundolela bino ba cadavre mosusu bo bomba na ba placard na bino vous regrettez pas aussi sa bino carrière boyambi yango boye pona nini ba toucher bino te ba tiktoker bino bokumba nani na kati ya société. Est-ce que papa sango alobi mabe qui se sont piqués connaît l'affaire comme on dit ba influencer mon source tozolo ba en généralité mais à certains ba to influencer ba lek na biso pe na ndenga mabe ba na biso kuta poto balanda la bango binoti faut se dire la vérité balanda binoti parce que poto ils ont la trafic moroté tout est permis na poto so moni poto moi la poto azana iPhone 15 iPhone 13 donc vous inquiétez pas ils ont un ba forfait hein to futa ngo cacheté mais la conjoncture actuelle de la République démocratique du Congo moi la moko a 16 ans 17 ans iPhone 14 hein na mbongo nini ba parents na ye ba souffraka a manque respect na ba parents na ye alinga mener vie de luxe ou bino bomenaka toloba te beaucoup banane vous êtes pas des intouchables papa sango na ba. J'espère que bande konanga to tibiso nyonso to kolanda vidéo oyo j'espère que ekosunga moko na biso papa sango apesi juste conseil lobby kolanda influenceuse te kolanda influenceur te tu dois faire la part des choses
Donc souci ya papa sango ezali wana ba influenceuse oyo tozo kolanda la vie oyo bamemelaka biso sur le réseau eza ba vie oyo bazalaka na yango te. Papa sango alingaki juste a déclencher moloko wana yango wana. Voilà, abonnez-vous massivement sur B52 la mignonne officielle, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera vraiment énormément du plaisir. Tulinga bino mingi, nzamba pambola bino, en tout cas, ba bon week-end de partout où vous êtes. Nzambe amona bino, tofungola matoi toyoka totika mafinga. Totika mafinga so ndeko ye na likambo moko boye luka o analyse yango dans le vrai sens. Luka penzo analyse yango na vrai sens au lieu okene na ba mafinga bandi kofinga ka pamba boye gratuitement. Donc c'est un peu ça. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine ici chez B52 la mignonne officielle. Bisous, bye. Oh nalela la mignonne botika nalela inasa la mignonne bongoli yango 0 lobezalaki na 10 senando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chose kaka mpona ba voiture te.